Ah, et ça, ah, le 24, vraiment, au monde, là, oyembinde akoyemba mende toye a touti mikito kiti mpenza awa po toyoka mpenza oyo mpenza eza nde musique. Merci vraiment. Nde toza ça no bien ba poto akiti c'est la première fois na moni artiste ya obate ba nini ba nini bango mutu ye mo kanimi katsa nini mutu ye mo kanimi apimisa karabira na atamula na faire lelo ouais ba ebele ba kisa chuva na state baza motivé bazo kita na bakisasa tout ça et ça na bien po au moins tant to bande ma campagne ba balo bagi ya campagne na bango za sourd ezo yoka na nango kuduté ok ba ebité Claude Leroy abomi mbala mbuta biscuit dernière quart d'heure toi oui bango monde ba ba fandi siko kimia donc tranquillité bazo tika moto yambo moto alakisa bango nzela moto apesa bango courage ba kota na musalo voilà maka 11 na sio quand même la retard stade de Marseille déjà comme on dit papier balobi déjà stade de Touré assurance ni bozo pesa biso stade de Marseille assurance ezali tout d'abord par rapport à Moussala par rapport à la date de ce qui tolanda qui duté par rapport ya biso na biso oyo Angelou a quitté la guier na mutu apprécié date eza date surnaturellement on comprendre ngo to mama YouTube te comme mama milimo ça ya milimo donc ça surnaturel donc bimaki bongo koyi oyo kolokota date na biloko te la omona makamuna mais yo loba soki eloko esimbi te otielo boko to tielo kolo pour le 25 to koluka yo so stade wana etondi te tour oyo baolongolanga erni baolongola erni baolongola ngo andimi na comme puissant non tika maintenant il y a dessin abala shooter tika l'appareil ça la rati dans le 25 na tongo héroïne ekoyinda ya kosakana te nde na olo baboye omoni mutu to soka sali plan na ye bakota ngo na loyenge ti jésus de nuance ninga za boye calcul carte ya betaki na kati na makambo ataki na kati wana mutu moko ayebaki te bref anomoni babagaro le padre bundi voilà bagara na bundi tout d'abord rotuna nga mopandisango ke non otuni bongo pourquoi parce que na moni 9 banderoles o ba mise pe ba robetaka le 24 wana polo ba 9 banderoles ba musicien ya mikie ya mikie tant tolobi ya mikie pour événement eza moko yango na bisa bango o tosomona eza par rapport ya ndoi na ye le padre ndoi na eza Yesu Yesu il était combattu kota suka alongaki bango ndomoni ba bagago to bundi na Shakisha to bundi na fandom to bundi na mono nani bisu to bundaki na ye to bundi na bakonzi oyo ba permettre te mais le padre loro aza très puissant kotiti likolo oti hiérarchie pas ba fini bouton ba désactiver bango bengani Shaki ba bengani fandom lelo monaki balinga ba créer le sous ba marche opposition nga créer marche pour na jour na biso au monde qui est lali et lui non le padre aza très puissant. Différence c'est au stade na binona ba tumsu baleka. Bon, différence à Liboso c'est tout d'abord de faire une très bonne prestation, c'est-à-dire de respecter tout d'abord de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Quand on est dans le bas, stade on bande fungama baluba ba beta, ba yaka ba beta, be konda ba beta, même teke beta na teke umbu, ba kolo mabele. Yo ya stade de ta ba mbaka likambo ba bele sango ba belo na ba kolo nango. Donc nous sommes ngape na lokate ba oloba yo so loba bongo yo sa teke umbu tenga na za bo na za murega mélange ne mona ba ni kaenga mona visible. Donc ba sangisa biso bongo to ye to za ba locataire ya kisasa. Siko kolo mona mabele kisasa zo beta yango moni mabele sa ko bouger. Mabele zo bouger to ningana. Et ça m'a jour. Message à Wiranson et salut au boni Marcaus. Oui. Et ça linga bien, et ça linga mabe, et ça linga moins bien, et ça linga moins genza. Bon, et ça linga bien la moutou. Voilà. Ouais. On a Azali parmi les vieux. Au patron n'a pas ba kulutu na tout en général. Voilà. Oh, aux ala dispo. Bon, tout le monde vient à biso aïe. A sali mon message mogo. Bon. Na moni ne boye et le yati. Bon mais la ma epio botikela abengaki première ou dernière fils. Babel obelo mabonga na tele kotina suga. Abi mwana wenge ka mutabengi première fils eza Ajani Adjedia lobi première fils eza na ora Ferregola. Ah,
biso tolingana biso classement na te tokibango te na tunira soka lobaki nini po omoni makambo mosusu bakulutu balobaka baza bafe na biso bana eloko mosusu balobaka oyo bato baotala na ndako yango wana te biso tomona bafusion na mingi. Voilà. Donc microbe bamona yango mosusu na lei ni te il faut otia pareil ya microscope omona via lobaki eloko ya solo ate ya solo oso comprendre ya biloko ya microscope. Mais bravo, merci Naye. Alors, on va concert 1h du temps. Et oui, on a sauvé les 1h30 minutes, c'est au moins 1h du temps. Et comme il baya. Donc, message à Souga na caméra Elenga Congo Télévision pour na bagolo tout barota la yo. Na biga Didier Sombo le petit Jésus à otala yo. Karambongo passé à Ilolo, ba délégation zokita. Parking ya ba Jogo, Fabrice Ngitavu. Ngitavu adolanda biso. Didier Sombo petit Jésus. Père de Prince des Amunda, Blanchard et tout ça, monnaie invisible en Kanda, Yannick Gaenga, en direct, il y a Royaume, il y a Belgique, il y a déjà une délégation, il y a 175 personnes, Bayaki, 100 filles et puis le reste, on a des garçons, il déjà pour l'événement, dans notre pays, vraiment, merci pour le déplacement, bateau bazwaki marambaoyate bazui basali occasion ya kotinda ba délégation na bango ya représenter bango sali c'est bon. Déjà avec Kitty. C'est bon. Et soit ça okita ba konti ba kitinga déjà pour la kitisi. Ozo ko point les airs okita na matcha buke nazo loba awa makambe mati les airs beba le padre akolakisa talent na ye akolakisa bino kindoki kati na bonzambe ka nanga lobaki na state store to sala nini wana. Bon mon miracle mon stade. Mais na yo qui peut on dirait ba sponsor rebellé na ngote les padres leli na makambo na to bengani bato bata ba sponsor ba trace tala so ba console stade les gars na trace bo tika ba vanti wana ba mo tsa ba DC wana belé ah mo ta lobby na sponsor loba na mais na trace o tsaki to mon ta concert no te participation à la raison sponsor aye il faut bon na apprêter mais forte na voilà net mutu lora so lobi sala na chaîne moko bo étrangère et puis voilà bo ta concert on est là. Merci beaucoup King Jong, Claude Bikabako, le TV. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. On est presque à la fin. Merci à Passia Ilolo Karambongo, tout m'a fait ça les en direct de Paris, Kindo Kina Bonzamboana, King Jong, pour mon ami, Kindo Kina Bonzambo, pour définir en dé. Ah, Kindo Kiwana Ngolo Bageno, façon Oyemba, non, le stade, Bayemba Ndengonati. Non, nous besoin qualité à son en attendant Oyemba. Nous avons besoin de spectacle au Bombeli Bino Brutal, nous avons besoin de Yamouana et ça mystère Mouezana Katiwa. Sur le plan sonorisation, question peut tout nami awa, stade est bêta vraiment si les places sont toyoka loroté. Nous sommes baba il plein, nous sommes plein ça a été ma musique. Toyoka été pour préparer nini. On a ba Congolais, tu bi biso tout ba ozela ba côté la ba téléphone ba filmer ba luka fay. Est-ce que et loro pour préparer spectacle pour préparer et particulièrement made in padre. Ah et loro to sali nasi le padre a dévoilé bino babilo ramike alors bi que non bo ça cocktail moko musical. Donc cocktail musical wana eza rande to sela bino soirée lipanda à l'époque. Oh lelo koma kingandi chance kingandi donc eza pratique au biso mutu to yanga imposango pona ko remercier bato ba traça nzela na bango enfin que muna mutu atindika musique na biso na esika ndenge zo kendela Chicago bato belé ba yeba ka ke ba musicien ba trahir mais et ça bien félicitations pour na pe ba gola balanda biso na club de Bakolo na bagolo zo ba no ba belé ba kanaki osali boye pona nini ndenge za wana balose la gaga le champion côté tega ma artiste nga sala les ba professionnel mo ba papi chokungu ba ni kayenga mon invisible baza na ba de belé bera de mon invisible yani ba ne champion de plein de grâce ngane na ba boy donc banda mukadi tina chaussette mati et puis voilà tout ça ngangula ba ozela yo le 25 King Jong moral ya ndeni ba ozela ba dictateur ba ozela vraiment wana ba benga entre la vie ou la mort vous on comprendre wana ils entre la vie ou la mort si go ngane na bona ngala que ça mon démonstration oui au monde que non les padres ne bo kanisa ki bo comprendre si go que non yé à ça créateur le plus jeune oyo a longola ki ba jeune belé complexe ya rofanda na bandako wa tinde bango ba affronter ba milliers moko boye ya ba grand yé muta motivateur ya ba génération tout ça
Poisson nanga. Poisson nanga ça na on la te bino bodo c'est la ngai. Bo c'est la ngana beta compte temps ngana aussi asiko pona sika bino. Et poisson nanga yango wana. Ato zo fodo question lo ça na wana mutema yango wana. Ah maga ego simba. Ego simba te. De lo wana mutu wana. Boye ba concert ça na rediffusion c'est bêta. Oh, bêta la ninga systématique. Concert bêta car les autres de si là où ça rediffusion. Bozong ça va bon ba billet na biso to ça na banyoso. Bon si eza rediffusion. Donc ma dimanche na rediffusion ndenge to ganaki Gabon ato tsango 5 fois na ba différentes chaînes bo Gabon pour la raka. Donc là to gagner to so gagner rediffusion la bon. Bacheli papa Hervé Mabaya le 24 juin na to buka to lambela to buka to lambela ngo. Wana ba biloko mike bana la ba liba meka place ba meka te. Ngana pesa ka conseil ba boya koyoka. Awa bango ba bimi. Ngana bango le 25. Kabona koluka yo kabolos. Le 25 on le télé. Ba Gaulois ba meloma la bonne. Eko le télé le 25. Ngana ki marabilote bona ko ki mabinote bino bosala ngai. Yo ngai bino ba da presse. Na utire bino mabukana mais botsenga lisango na bité na travailler la bino po bino bosala ngai. Le ba lo mo lo ba stade mo le ko biso etondité o longwa bilamba parce que stade o soki etondi o sa ni soki etondi. Soki tondi sala ngi no selo te tondi ke ba mona ke lo bande so ba biso ke tondi nga na biso ke tondi po ba bi ke yo soki tondi eza mabe so tondi so tondi ba ke na ba parquet o tsaka ba plainte ba tsaka ba plainte contre l'inconnu yanga suka na parquet c'est nga o réponse te po kilo wana ko tobola kanda ko teli mutu na kati wana c'est nga plainte babi le 25 natongo après concert le 25 natongo ba orchestre belé repanza na kwa nini eo panzana akasi po batiaki tembe na mutu batiaka tembe te omoni ntango tolobaka na mongongo nga na yaka napesaka baavertissement mpo namonaka mosika nayebi makambo ya misiki kitoko ozo comprendre blage ekutu te nayebi yango na recto vexo ya misiki ntango nazopekisa mutu yoka soko yoki te Mambo ba utadi di eloba ba Congo. Les pâtes à dévaler le mot aya pot pourri, les pâtes à dévaler pot pourri, tout le monde a pot pourri à 2010, les bobandara tout ça les dara wenge, pot pourri à tout on a bien le but ko dévoiler. Poto yebi déjà que les pâtes lingara à se démarquer la prestation nyonso. Donc pot pourri à tout et ozong ça m'a battu dans les années là où ça tous il tout le monde a spectacle ce jour. Quand on imagine on yebisa yo. Concert ton obeta, celui to betika nsembo moko stade de Ganga. Deuxième babando ko ganga kaka ba ko crier. Vous comprenez? Tout ça na défaut moko tout ça na benga ko défaut na ko banini. Ba français ba auto sala ba bimili su ba kei ba nga pesa nga mongo nga na auto États-Unis na ba English. Et tout ça les change na pe ba onda anglais, ba continuer le français. Donc l'obligation mo faut donc vous êtes obligé kabwe on obela ba français. C'est des Lucas français bon si tu habites devant tout le monde tu sais devant ils aura tu habites devant faut que son lobby ils ont obligation moi devant là-bas donc vous êtes obligé tout ça obligé il y a repérer bango les choses inattendues oh il y en a ba concert tout ba beta ba monati et le roi na yango on est obligé de repérer bango ouais. Merci beaucoup King John. Déjà, dans le moment pour la Gola parce qu'il y a Claude qui va connaître, il y a plein de Gaulois où vraiment balandaka depuis la nuit des temps. Si tu comme il est la jour encore, Gaulois balabango nini déjà. Gaulois il y a papa Hervé. Na robandana na Gaulois il y a États-Unis d'Amérique, il y a 001. Balenzola Los Angeles, Blachard et tous. Le King Blachard et tous. Aza mystique Joana. Vous comprenez? Aza très mystique il y a Rosaka. La chair et tous. Aza diable. Donc tant qu'on a dans le baki toki, Aza mystique, la chair et tous. Thank you my bro. Courant que msuba mela mito ba mela ba ibikap, msuba zo sama ba zo sama ma ya zo courant. Quand on a ma be côté déjà. Nazo senga na ba cœur sensible. Oso bela te me roluka docteur. Abete anesthésie la murata une semaine après. Ole ba bete lo tension eza likolo. Moi le ko soke leki ekitsamani ba so bina ba so anesthésie. Oui ça ma santé à société principalement ma mbeleka. Na pesi fe na josa nyoka lo mbote. Ba nyoka lo ba lo papa kanzo ba kache wala kala. Ato seno tomba lo belo solo. Ba tu préférer ba nyoka longo ya ototi. Vetonga mukie. Le cas la te batonga pe biso ba za pe batonga biso le 27. Artiste mo akena ko beta vie josa ba bengani ako yemba ti. Lisolo oyo père avec Josa Betarango que concert mo babeta na Saiko.
bazowela nani akobanda na kosilisa bango babi yo te bafie wana babanda bafie bafida bafie wana babanda bafida père avec ceci ana yebisa lipasa na ye de piano abikeba na bato oyo nyonso bango facile kaka kobeta bango dada bamona ve chaussard abima makolongolo bazwa bayaka biloko bo bakatiaka batete batobeta muta génération lelo bisa yo ve chaussard akendaka na bato akotikilo bakiti ve chaussard alaka nayebi yango nayebiki nayokaki sango te omoni bato ntango bayaka o ngai naza le premier ya musique le premier fo monana na bongo ti fo monana ka siko bongo le premier za nango teke no babengisi yo te ni na bato festival omi futeli billet omi lugeli bato mi kangeli ba yango wana ezalaki le premier te loba le premier no en matière ya photographie tokondima yo okangi bafoto trop que le premier siko na mode musical vecho ça omonaka wana eza étranglement question nanga so King John pour la tika pe bandeko mususu est-ce qu'il arrive pas ba voyage ne bo voyage bon les pas dans les mi et que matin spectacle moi ko yemba te peut-être a eu raison que peut-être voir tika bien voyage les gars moulai est-ce que déjà arrivé pour voyager tout ototine la lora batega chombo soki pile lembe peli rouge soko te elengi siko esilaki perte wana abo bamona mutakala na ye yango mona sala babilo wandengo il faut apprendre à chanter naturellement et ko aider pas comme Papa Hervé comme tous les professionnels oh ya musique oh ba yebi valeur à musique. Merci. Ah oui. Merci beaucoup King John déjà boire batuna habité déjà dans les bons yo le gana makam toi non vandi ça vous a parlé là Claude Kebako nous a parlé na yo vandi ça staff donc voilà merci encore et toujours Claude Lukebakweno toi Sagidila on a Makambutu na Switzerland Freddy Boulou na Switzerland bambo théâtre bah merci na Yannick Kayenga monnaie invisible pour la présence ne chapine de plein de grâce à zo kita kalami kita net kola azo kita comment ça s'appelle vous comprendre na minute oyo dem Chaya za na mabele na minute o CL Cédric Lutumba za na mabele et tigali grand maître Béra de presse de Zamunda Akita. Mon invisible donc il y a une délégation 185 Belges. OK. Mais biso concert au sanga solo li pekalo biso no na mon. Concert ezolumba solo en Suisse, il y a Paris, il y a Londres. Donc ça donc stade Rotonda. Abata poto. Batakini baso bundana na to yana mona bosanité grand prêtre Pépé mon beaucoup très mystique bien aux alawana les patrons pour sa couleur véritable code ya mboka moko to alawana azo aux alawana donc batu ba yoka ba ko sentir oyo nan ba yoka ti merci merci beaucoup aux alawana 8h déjà Yannick Abozalana avec toute équipe Kaboué